Bonjour bandeko. Oyo azwili baku ya kolanda ngai lisolo na ngai ezali boye ngai na papa na mwana oyo batie bambeli Eliane. Ngai kombo na ngai Papi Boku Azakala. Nafandi na ville ya Kinshasa. Na commune ya Ngengeri barabara Lokolenge 46 quartier Khartoum. Naza na problème mwana na ngai ya 10 ans batieli ngai bambeli epa kolo lopango. Toweli eloko te. Dossier ezali na parquet ya Kalamu. RP 16505 chambre 2 TGI. Moto asali mwana ngai makambo wana azali na 49 ans. Kombo na MC Bokungu Mbilia. Nga nazosenga bakonzi bosunga ngai parce que dossier ndenge na moni ezokendela ezali kokendele sur bien te. Mwana nga za na âge 10 ans asali eloko te. Mwana ngai kombo na Eliane Botembe. Mwana za na 10 ans asali eloko te. Kolo lupango azali na problème na mama leki ya madame na ngai bawelaki pona aboyaki mama leki ya madame na nga teka na balabala liboso lupango locataire a moumbu te a menacé mobala mama leki. Après mercredi le 13 juillet ayeko kata mwana nga bambeli na 11h après akimi na la police. Sikoyo bandeko na ye na poto bazweli avocat misato ndeko na ye papa na ye aza na poto kuna komine Camille Makila aza na France nde azweli bavoka basambela ye. Sikoyo bandeko na ye bakimaki ntango makambo wana esalamaki kasi lobi tomoni convocation na tribunal akala ya nini ya sosa babengi biso tokende kuna tokoma kuna na mama na mwana nzoka nde famille wana nde bakonvoke biso epa procureur babi bango balingi bazonga na lupango ole bazwa charge mwana bandeko na ngai botala likambo wana azomona injustice pasi esalama. Balobi soki tokofanda bango esika moko te omwe biso tolongwa totikela bango lupango kasi na mwana na nga sali loko taza innocent nga na bango toza na problème te yanga na bi bandeko na nga bokatela botalela nga likambo bakonzi bokota likambo na ngai naza congolais. Mwana nga za innocent makolo mibale ndenge nazoloba boye mwana azotambola te liboko ya gauche ezosala te. Toza na centre na Ngengeri na Prince Kasavubu wana numéro 52 hôpital à Sonal toza wana na centre wana. Susi na ngai mwana ayoka atambola bandeko bosunga ngai facture eza na hôpital banda batonga mwana naza na mbongo ofuta te bandeko na